Mboka. Vous allez toujours branché, dire émission à Bino Yangwana au départ. Donc c'est Charlie Solo qui parle au Mboka. Ça dit bon la branché, bon moko Mboka. Émission ça carré, boss Momo na sou. Mingi tolanda bomoko mboka na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de Mutuashi ko lega na ya donc site kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre. Mbote mingi bandiko balandi partout dans le monde entier. Place pour capter site o ya munene le www.bomoko-ya-mboka ya boss nanga Patrick Momo. Babi site anora moko mokonzi moko mon boss Patrick Momo. Rien à dire, rien à commenter kane bomo na c'est Annette Mujinga votre humble servante. Et non ça n'aura ça rien que pour dans sepel Sabino. Le Annette Mujinga vraiment qui tina kata Montfleury. Non le anda où ya Vienne est souverain. Jibe mpia nanga aninge zala noya mama nanga chituka nega obeta masolo mais na mbelbino diabolos non c'est pela moi se présenter à Ibsebino Soazanani ah delibo sangi boss babi emeka bangu boss à Liège boyoga diabolos yemora ni akopanza ntekeka aninge zala diabolos na bike bino bo bata lolendo mais na bengi binura diabolos bonjour. Bonjour, vraiment la carte. En tout cas, ça mbote na ba fanios ba la biso ba na mikili ba na ziba na partout ba qui est Diabolos? Qu'est-ce que Diabolos est venu faire aujourd'hui? Merci beaucoup na pesi mbote beaucoup na ba na Paris. Ba maître Nzambe Balour Nzambe ba yang 6 de Paris. L'impact na Valère directeur marketing ya Hero Japon. Ayeko lobela à propos ya Tim Wata, l'impact na Valère l'héritier de la musique africaine. Après si Hero Japon na carré d'honneur n'est pas de nom n'importe qui, musique intelligente, musique de luxe, musique des excellents, intelligente. Vraiment Valère na honneur héritier Pessi Hero Japon. C'est pour cela en net sur YouTube la carte qui gagne Mechola a bengisi diabo na makambu na ye. Et ben voilà, babi binata ezo simbate mais n'aurait belé kaka mbange belé impolitesse pe botikarate. Et voilà présent dans wata moi kitambo ka netinga wana ba vie na kitambo quoi. Maintenant lo banara o batini na loba. On a le vu les maman Lauriane Momo mtatini na lobi mais tu comprends pourquoi ba traiter ka héritier watana bedam poli. Ezala nini ezaba pété ezaba bezo héritier watana balukaka. Toi nini pour ça na roya otka simo banga ko banga de pour ça na rabino boya vraiment Annette YouTube na ndengo lobi mayele soko leke la bakolo parce que Jusa Christ à Jésus Christ de Nazareth makambo yebisaka ba Mose Pilate babengaka empola yebi makambo tenzoka yende kolo makambo yango na yebisi to hérité musique yango. L'héritier de la musique africaine vraiment babeta na bango mais musique na bango libumunzala ya biso libumeto etonda yango na yebisaki ya dedi ma 5 ans de silence ya iso Gucci la résidence babenga ninga na lala wapi ya fondeka chofa kisambora ya palais maître Vegeta 5 ans de silence maître Charlie bazou wapi ya Charlie Pakalingomba ya Charlie Mobutu musique na bango libumunzala ya biso libumeto ya bango ya kala ya biso ya sikasi en tout cas il aurait s'appelle ça nga et pas ba fan ya Watanabe ba fan héritier ate simba na ngote bon tetikara ngo tetika mangebele bino banga tetara mpe pasika ba bien là ko ya fali pour pas dicap la mer fait donc bino banga entende bino boke ba tourner na bino ba sio pena ke simba utara fali la grande wata banga fali te bango de bakima biso na couloir. Pour bayebi makambute en plus nandengi tozo faire tomber Angola nandenga impact ya l'héritier de la musique africaine vraiment bango moko balela ki ketembesi et si l'humain comme le 2 juillet vraiment toyebi ke foire là mais biso to beta festival na Canada baluka ba festival na bango c'est pas Côte d'Ivoire vraiment nandenga impact monsieur Bruno Cocatrix de Paris Aïbi Makambo, va pêcher des Dario qui sont Kindongo. Aïbi Makambo, tous les combattants, Aïbi qui impacte vraiment l'héritier de la musique africaine à Silisi Bisopo Sarolula na quartier. To comme na Bisokaka, discours pendant cours à fleurir d'Ameda confesse sa conformation Dari, par non son futuran paraïmé. Nandenge ya impact les sous staff ya Kitambo, fondé Kachofa va pêcher moi ka agence Lulu.
Armée Rouge, Évolution Babylone, Bayebike, Héritier Watanabe, Yemoko patron, boss live, artiste intelligent à l'Obake. L'artiste est né de Bandal, grandi à Kitambo, vraiment des communes ouana, vraiment, et puis c'est impact pour Watanabe, à Botoli Bango, tous les nzele. Tous les nzele. On sait que bien être Diabolos, boy, fan na wata. Diabolos, pena nenga zana, suba 4e kilo, sans simplement, ou les bima rouge, et bima wata. Et bisanga nan Diabolos. Avant que ma fan na wata, zana, fan ya présent, ouais, en sonne. T'es nazala fan à Moutoute. Depuis Wenge nande olandela toujours patron ngai boss. Na zamba kuno banda okende. Na kenda pété parce que nando lotaka patron nanga nandoto. Moi na kende ezate ba ko mvutenga pe na bossa na patron. Bon mvuto sundeni. Soto bito tala bien donc yo nengo zana. So banda okende la samba boeza uniquement pour na wata. Patron boss live. Donc nengo sala pour na wata boeseke wata liesa ko bien. Le loti lobby vraiment moi otimbeleza te. Boss live nde makambo. Yango na ebisio ba bengani ngana la wala mais venala la na next boss live ya dedi maiso Gucci boy boss nenga zana héritier batana be afina na kana moi next wana isusu ba bengani ke la la suna moi next wana oyo ke la ta mawate annexe eza ebiso bapa bapaya pourquoi pas ba chambre ya patron et résidence mais ngana préférer annexe pour na mikitisi moi na ouais la chambre à patron et ça tata to dans 8 chambres de visiteurs mais ngana moi na ouais la makambo eza dingungi parce que makambo patron tie simbi batabana zonyo so bakoti mai muto hotelemela azate pote tomber gare du nord gare de midi kien bayamba ki lokola mon pepe boss live c'est quoi Diabolos kanengo yebisa kinga net mujinga musique mboka na biso kufi musique mboka na biso kufi ba Nigérien ba l'équipe biso to sa sumsala heureusement que héritier azaki wana na ndeni expliquer nga pendant tala notre grandeur à likambo yo yebisanga ndelo ebangisa Junior Kapaya derrière la caméra yo yebi notre grandeur à likambo Diabolos soloba vienne nga Kofi balobi DJ Quadra azana bwaki kalembelembe ekangi biso sto bina to ke kuna totalira feregola abitala simazonga mutu otali sabino simazonga sabino mutu sko yo musique mboka na biso kufi. Le seul mutu o ozongisa musique mboka na biso eza présent héritier. Musala ba fort nuance o ba président mususu ya orchestre mususu ba sali yo moni ngote. Bon, c'est pas mal mais na ndenge patron boss live les riches de la musique africaine a bisek bango priorité ba recours ezali la yayo. C'est pour cela Inikin Ipen IBTP ba leli moeba zonga na recours ezate. Musique à Watt et aussi le sabat ba recours na université. Vraiment musique à Watt soko yo ki en toza tour à midi aux ongi 17h ba tout à pondu. Moi ola lanzala et ça te pona tchana ka musique à Watt. Malane ke sa biloko moto balambi. Mais Diabolos, yebisa biso non bien. Musique à Watt. Musique kufi musique à Watt rande tikali. Mais surtout moi pelo malunga Watt betita neti BM Watt pena zongi na studio. Mais ça musique c'est belaki. BM c'est belaki. Ma zongi li sous na studio. C'est pour vous montrer que Watt azaki pena sur na musala na été. Aki sur na BM ninga betaki na volume ante to benga ngobongo. Ai ko zongi sa volume de likala. Donc pour y mbongo soufoza ya mata. Donc vous aki sur té. BM Impact batutu balela BM nde première intro. Bazela biso na intro na lotaka meto kima bango na londanga. BM ekanga bango makolo bakoma bakoka. Yango moni boss asongisa ki po balela kaka mama patron tolela kaka po musique eleki kito photo lela ti. Ebangisi bango. Ah, bino bolobaki tembesi. Biso to biso to abato na tembe. Toko beta na tembe na mutu nyonso comme le DG biso tembe na foi tandis que foire et kufa biso to na ba festival de l'X foire kufite po di Cap la merveille babi le seul artiste a sali 2 jours à bois qui ni na marché 100 000 vues bino boko kata biso to na plaisir ya le loti lobby o yo kaka tous les nega never dime na ba les on time ba ye makambo na ba nenga ba discours pa na ba nenga ba nonkura na ba Florida na ba meda confessa conforme to chumeti dari vraiment Angola tombe to beta bango na bangola vraiment poto kutu déjà
kien tosalela makambo na biso selon Nzambe à net YouTube moi towela ezate toleli yo kaka parce que yo yebi valeur ya l'héritier de la musique africaine en prise au Pessi Héros Japon tant balobela Timwata. Il faut bosser la promotion qui m'a cassé parce que producteur n'a mis David Monso c'est qui va producteur Monso ngabo matin. Bon non promotion za makasi. Promotion za makasi na yemo boss live. Pour yebi makambo. Aleka na makambo. David Monso c'est un producteur simple. Mais boss live quand la yebi ndengeni na tracé makambo na ye et ça a un impact. Biso peto zwata temps ya kolobelata kombo patron po l'héritier c'est pas facile. L'héritier c'est pas facile. Être un héritier de la musique africaine, il faut que Dieu vous aime. So zaka ya batabanazo, bosala mukili na binombo koma ba mawela. Tala kaka to bemisi lotaka te me Romeo Golf tombe. Lotake Béatrice, c'est un qui concerne Romeo Golf. Oh, ma va lotake bima to beta Romeo Golf. Plein. Mais Romeo Golf a tout ezaka sur invitation te pour na Béatrice hôtel bo beta bo c'est ça invitation ma casse. Oh ça c'est invitation de nini ngamoko tu. Ba somba billet ba sur invitation. Non, batu baya ba futa ba mbongo ba 50-100 $. Ngana yana $30 na zanga $20 na kota te. Et bangisanga na comprendre que plusieurs jeep libanda na bisio gare centrale et indi natali ke musique awata eza bon to landaka pour sa patron to diembela mais et ko ça na niveau na biso te pour ayembi na français na anglais bana ba patron bana ba talk ba kimi ba musique ba tabana zopo français anglais moi ba yemba ezati. On les a sur invitation, ngamour na ebina ba preuve makamna loba. C'est parce que to kota ti wana pena ninge zalaka envoyé spécial à Patrick et mon boss. To kota pena total na quoi qu'on a bien filmer, to filmer ka place là comme éclairage. Mais kuna na coin. Bon maintenant on a accepté pour ba raté. Ba la plupart bateau ba sur invitation. Plein na ebisio en net. On se met sur les solo wana. En net YouTube plein le loti lobby, tozali banda momo na ki ba tomboli ba kiti ba to ba fanda wapi musique boa. Ti le loba beta Béatrice Hotel it. Tozela bango. To longwe na bango to yena bango na couleur ya maisha. Na couleur ya maisha kota ifasiki to beti to niati to yebo to bimina bango moi ba koka ezati. To yena bango Simone Plaza plein. Balatini ni boss live. Sko contre ye makambo ye. Ya on a ebisi yo timba soko timba. Mo ebisi ngai Diabo Japon, Héros Japon na sala ki intro na badadi mola. Ba Francis Dibaya, bango ba yebi vraiment ben info privé ya boss. Biso to yebi ben info général ya mouvement. Vraiment biso nde to landela mouvement na biso. To bundela rango po mutu na mouvement na ye. Mutu na équipe na ye. Batu musu ba kufa pona ba Real ba Barcelone ba nini me biso ka antimoa pona nga soki wata tiki musique nga pe na tiki na nga makambo ya fanatisme pona kumisa nani yenda yebigo yemba yenda boga yenda intelligent donc na tiki na nga ko anet YouTube. Un grand merci à Ferrego la chair de poule. On aura la musique à faire ma musique bimanga otalara. Faire na raison lobi tala simazonga moto. Wata tala simazonga moto. Tala simazonga moto ka ninge zalaka na minga lobezate. Tora na diabolos aza awa. Mot de la fin déjà pour comme déjà na souka. Faire rigoler lobi tala simazonga moto. Bon, tala simazonga moto. Zonga moto ko. Eza mabete mais eza na bateau ya lobeli. Po biso to sana sima. Eza watate. Et si totala sima pendant 17 ans to bima na intro mukili mobimendi endima batuna fina ngate basalanga mabe menga na tuna bango balingini. On comprend na net YouTube. Vraiment, musique na biso, eza musique na biso eza ko édifier be étudiants. Na be étudiantes. Ya Congo pe ya Afrique. Pe na biso yo que l'héritier de la musique africaine, c'est un artiste du monde universal. Balingi na monde. Abotoli bango tous les nzele, tous les chéris, tous les belles nanas. Baluka banana na bango po biso to yemi na anglais français. Moi total sima. Total anglais français tozo kende to persévérer. Muto mayele baye bagaye na lutaka. C'est pour cela boss live alobara trotter malobara bien. En plus il est seul artiste avec tous les musiciens na rolobeze riche. OK, Diabolos to comme
Héritier finga badoté. Ah, wana yo mom le vie hein. OK, diable c'est comme suka mom de la fin pour bato Hollande biso bana ziba en Europe partout parce que Hollande biso ba vie na ngalo ba deli bosangi. Ah, deli bosangi. Quand on est soumis à jaune noir on est ça na bien talara yo vie na boss babi aimer ka bango. Presse à Liège. Et le baron Megaboula lobby, yena bengake le seigneur de la terre. Et wana aimer ka bango. Ouais, merci beaucoup Annette YouTube la carte qui gagne. Module fait nangezaka kanzamba sunga ba mission na biso. Apambola bango na. Wata sekusaka musique ninga sekusaka. Te, ko sekusaka tout bon. A sekusa déjà pour yenda suki sitaka héritier. Donc mon a fait na modèle a fait nangeza l'héritier de la musique africaine. Vraiment YouTube boyoka. Priorité ba recours ezali ayo. Atuna vi na ngata salanga mabe. Ngana otuneni nini. Maman Marlène kesa biloko moto balambi ya Polem Bokani, maman c'est l'autre molisho prétexte de Schengen et maman molisho nouveau Paris. Bazua puis Cédric Wata, Richana de papa et Richana de papa la fille intelligente États-Unis tombée. Batangi nini basilisi nini. Ah wana olingo boss na mon boss Patrick Momo. Te mon boss Patrick Momo le loti lobby. Nazo kaka ningo bebisa obele la boss. Mais ba boss basila te. Pour nga na banga na nga ba boss. Na tikala kana boss live l'héritier de la musique africaine. Patron Cashman. Artiste o panzaka lotaka koleka tous les musiciens africains ate. Ba beta ba ikelele mais give me a baby kanga bango. Anglais français. OK, merci. Voilà, en tout cas, vous avez tellement nombreux Yolanda, wana penezaki diabolos et au solide au pandine tegera ninge zalara. Ya le bi héritier watana bende a aussi que sa musique a mboka na biso. Quant à moi, honnête, moi je n'ai pas de souka. Je dis un grand merci à mon boss Patrick Momo, celui qui était derrière la caméra à Botaraba gros plan. Junior Kapaya et à Boezalati. À ma maman chérie Rochituka, Faïda Moleka, motema ya papa Alema Yombo, ma copine Sarah Selwa, Kaninge Zalaka, Enoki Tondo, Deli Bosange, wana ba vie na ngati. Et meka bangu presse à Liège. Na comme Nasuka, on se retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Yamboka, vous allez toujours brancher, dire émission à Bino Yamwana de part. Donc c'est Charlie Solo qui vous parle Yamboka. Ça dit vous la brancher, bon moko Yamboka, émission à carré, boss Momo na sou. Mingi tolanda bomoko amboko na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de Mutuashi ko lega na ya donc site kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre.